Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Nzela ya Lola. Ici Kabonzambe, Ekitara na Loyemo na Malwape na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola. Iso futa simananto ya Roloba Kenzamba Boto Kwaye. Wapi na Masazo Biso. Un grand merci na Banonion Stuba Soutena Msaloyo. Là je vois Philo Mukoya Motema Bivens de Homo de Philondre na pasteur Fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Kepe na Maman Gisèle Lukelo Motema Papa Emmanuel na Boston. Les frères et papi Kongenda, l'homme de Simangolo depuis Chon de Fonzamba Lola, Amono Isikozola na Biso. Bonzambe na Bonzambe Lola, Ezofuta Simana Anto ya Roloba Kenzamba Boto Kwaye, Wapi bien aimé dans les Saints. De l'eau na cadre toujours. Il y a informé bien excusé l'émission na biso Nzela Lola to yami groupe moko o ke bo découvrir tout à l'heure là et longo na visionnaire na bango notre frère notre bien-aimé des frères Eli oyo tomé kosoana tout au long il y a émission na biso qui sa ki bonzambe na loyemo pe na maloba qui je m'en vais déjà dire shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu ça va. OK de lobana bango basolanda pour la première fois dans mon niveau. Bien, je m'appelle le berger Lotata, à travers une église torrent de vie, par visionnaire Michel Ndango. Je suis parmi les serviteurs là-bas. Et puis nous sommes le Gassing Ministries. C'est un groupe d'adoration, un ministère d'adoration que nous venons apporter le message aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Merci. Merci beaucoup frère Eli d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Bonzambe na Bonzambe Lola ezofota simana onto ya Roloba Kenzamba Boto kwa wapi frère Eli mais au côté biso na ki Bonzambe na loyemo mona ya musicien moko ou peut-être que ayebani avant que to kota ce qu'on a vision na bino na mozindo ya groupe na bino quoi. Moi loyemo moko ça la bien. OK, merci. Seigneur, je vais vivre encore dans ta présence durant toute ma vie. L'adoration est salut et une seule chose que je désire dans ma vie, Père éternel. De rester près de toi, Seigneur, cela me préoccupe, Alpha Omega. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire pour tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, moi je suis libéré. J'ai la victoire pour ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh oui, j'ai la victoire. La victoire. Alléluia. Tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh oui, j'irai là-haut. J'irai là-haut. Alléluia. Parmi les J'irai là-haut parmi les anges. Emmanuel, console. Oh oui, restez longtemps. Alléluia. Oh oui, dira Jésus. Dira Jésus. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Moi j'irai parmi les anges. Alléluia.
nzambe akopema mosantu na lola. Alléluia. à son autant, à la louange. Dire à Jésus Dire à Jésus un grand merci. Na bonzambe lola ezofuta bien-aimé dans le Seigneur. Waouh. Tango yembaka tant yo momi moi toza musicien lolo kumu koyembela nzambe na bamomo oyo tokoyemba bo mikotisi deja na kibo nzambe maloba nini yela ona motema lorsque oza liboso ya nzambe. Vous savez, ma adoration eza eloko oyo to créa kango te. Eza eloko oyo nzambe apesaka biso. Bible ezoloba ete tango Israël balingi bakota na temple bamoni nkembo ya nzambe etondi na kati ya temple mpo elakisa biso nzambe premièrement ase glorifiaka ye moko amikumisaka ye moko epuis soki moto aza na molimo santu te akomata na dimension ya likolo ya adoration te seki adoration eza moto aza connecté na nzambe ndayebaka kokumisa nzambe malamu connecté na nzambe parlo olingi oloba ne ba oyo nyonso parce que bible ezoloba ke donc esengi kokumisa nzambe koadore nzambe en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, frère Eli. Parce que et dans la bande comme sous parce la adoration abimisi album malgré qu'azo yembela nzambe mais ozo senti ki bon nzambe wana te cela ça peut être dit à quoi ils en ligne juste baloba ngo okosala mosala te soki patron mosala yebi yo te c'est que otravaille à 20 otravaille kaka bongo soki moto oyo nzambe aponi ayebi ntango asala mosala ya nzambe nzambe amikumisaka na kati ya moto wana eza na badorateur ebele omoni même vision na biso eza Gassing Ministries ministère pourquoi toza ministère ya adoration toyozongisa barétrograde na mosala ya nzambe ke bato oyo nyonso tu bosala adoration mpo bamikumisa bosala adoration mpo baganye bakwa vivre eza mabe te kozwa lipano ye pa nzambe mais linga nzambe afuta yo komifuta yo moko te yango ozomona motu wana azosala nzembo ayembi nzembo mais ye moko aza na adoration te. Oui. Pourquoi nabi aza na adoration te? Bible ezoloba na Romains 12 verset 1er verset apôtre Paul azotinda biso tomipesa lokola nanu bambeka ya bomoi nde kozala culte oyo ezosepelisa nzambe. Ça veut dire quoi? Pour okoma adorateur, il faut yo moko koma adoration. Liboso ya nzambe. Et tango okoma adoration liboso ya nzambe, et tango nyonso to obanda kokomisa nzambe, nzamba kobanda ko se glorifier kati. Okoma adoration ni papa. Eza malamu. Soko tangi na Genèse plutôt verset de biso toyebi yango malamu. Nzambe azosenga Abraham, Isaac. C'est fort, mais nous expliquons facilement. Nous avons enseigné Abraham, Isaac. Et plutôt, Abraham a hésité de couper sans Isaac. Mais sur le contexte de la Bible, bon, que non, Abraham aimait beaucoup Isaac. Parce que c'est fils unique. Ce qui Abraham, nous avons dit Abraham, Nayo na Isaac, na Zwanani, donc l'adoration. Abraham a parce qu'il y a Isaac Makazi. Mais asengi eloko banayi kolinga makasi c'était Isaac. Abraham a hésité te kopesa nzambe Isaac. Pour dire quoi? Que motu nyonso tu apesaka nzambe oyo eza motu ya pona ye azaka ye moko na adoration liboso ya nzambe. Yango Bible ezoloba ete linga moninga ndengo milingaka. Donc soki naza adoration soki na lingi moninga ndengo milingaka saki fona linga nzambe koleka ndenge nga moko na milingaka. Merci beaucoup frère Eli, ozali musicien, artiste et musicien chrétien, bando bazola na biso de partout. Na lingina yeba lelo okomi musicien chrétien, omi komi stonza mende mutabenga. On se retrouver na musala ondeni. Merci papa Alvin. Bon na linga mingi komi benga musicien chrétien te. Bon selon moi parce que musique est vaste. Christianisme chrétien c'est religion. Mais na linga mingi komi benga disciple de Christ. C'est mieux.
Pourquoi non ça la service en Zambé nakoyemba? C'est tout court. Au moment où les Lévites servaient Dieu comme des serviteurs. Chantre, parce que chantre c'est mieux que musicien. Pour musicien, même si la définition c'est simple. Bato basalaka art, musique, nini, il y a koyemba, nem musicien. Mais les chantres, ce sont des commentateurs mususu interprètes mususu babi yango eza bato basalaka musique religieuse, les chantres. Pourquoi dans cette alliance c'était de lever des serviteurs de Dieu qui servaient Dieu na chant. Moni, naza serviteur en Zambie que je sers Dieu au niveau yemba. Comme musicien, c'est Dieu qui m'a appelé être chantre de l'Éternel. D'être chantre de l'Éternel au salé là. Est-ce que yebisa biso oyo kanzambe na voix audible to moni kenet baninga bazo sala tikana na mikape ko sala musique. Est-ce que oyo kanzambe na ndozo ba kenzambe mutabenga oyo kaye ou comment? Ozo appelle nzamba mondengeni. Merci pour la question. Appel nzambe obi soyi mutu azui appel nzambe te osala musala nzambe lolenge lokwa mutu mo ayebi loko osala te. Mutu o nzamba bengi ye asalaka musala nzambe ne nzamba olinga tambola. Ngai nazui appel nzambe nasali ba tombe na musique je aimais la musique premièrement mais na bana comprendre te elo nzamba te katanga na grâce wana. Mais le jour que nzamba yebisanga que non Eli na lina pistonné bo na koti sobo na sale lobo na ba grâce na peso ya ngoyo tala ko sala bo ete ko simba bo ete ko kende bo ete nzamba pistona ape. Oui, parce que Dieu pourquoi tant on sala musala nzambe Dieu lui-même nzambe yemoko ala kisaka biso ba chemin oleki na oyo oleki la te. C'est qui a pistonné a conduire yo a gérer yo moko. On dirait répondre à la question. Aux gens qui appellent en ligne, n'avons audible pour y a boyeto nandoto na vision ou comment? Dieu m'a parlé. Parce que oyo qui est vraiment condamné ba Moïse, ba Samuel, ba bana koyo kay. Oui, parce que Dieu m'a ça rappelle grâce prophétique, na prophétise à l'église, na serviteur. Et bien ba ya ka bo Dieu m'a parlé. Na bimis album, mais malgré que nzamba alobela ki abimis album, abimis pe album mon isimbité. Na pour ça album esimba to esimba te mais na pour ça lembe esimba te ndeni coach sabiso na loyer mo comme ça tozo une question ya album esimba te to wana ndemo na kati album. Merci. Adoration. Na présence ayo ya ya na présence nayo Yesu fais-moi entrer Seigneur dans ta profondeur. Nalingi narumela pembeni na yelelo pona mbongo te na ye kosenga pe libala te na ye kosenga pe bana te nzambe na yelelo na présence na yo. La Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose viendra toujours après. Ce qui n'a pour ça ni si koyo eza pona présence na yo. Ce qui ngara na tiki nyonso na ngai eza pona présence na yo. La présence na yo. Yahweh tika na fanda ye na rumela na tonga ema na fanda elongo na yo toli elongo Yahweh tika na rumela na fanda
Alléluia. Alingi na fanda na yo mon santo. Libela ya bomoi na ngai. Tango mongiza mataki na ngomba. Akitaki elongi na ye reyonaki. Pautaki na présence na yo. Esika ya biso ezoreyone. Memanga Yeswe. Memanga na présence na yo. Memanga Yeswe. Yahweh memanga. Memanga na présence na yo. Tango nazote ya tango nazoemba liboso ya bato. Memanga na présence na yo. Memanga na présence na yo. Nateya mateya ya mozindo. Memanga na présence na yo. Tu vis dans nos cœurs. Alléluia. Na yese na présence na yo lokola mwasi yazalaki otanga makila asimbaki kakelamba na yo tunaki kimatuse asimbaki yo pe abikaki. Présence na yo, na vie nanga, gai na vie nanga, na yese na présence na yo, na ye pa na yo, kosenga présence na yo, na vie nanga, Yahweh. Oh Yahweh, Yesu nasengi na yo mela yaka ofanda otonga yema na yo nakosani Yahweh pa na yo eliki ezalaka naliki nanu nafanda na makolo na yo mosantu po kolisanga na bonzambe. Je crois que la Bible me dit ceci, nyonso yaka na sima. Je crois à toi, Père éternel. Je crois, Seigneur, afin que tu m'emmènes plus loin. Me manga lisusu mosantu kotisanga na mozindo na travailler butu mobima nzambe na zwi eloko te. Je crois que le matin quand nakokuta na yo mosantu na lola okopesanga oyo natikala kozwa te. Alléluia. Nakatia présence na yo, kotisangai na mozindo yo, yakatia présence na yo. Voilà, bonzambe na bonzambe lo les ofuta nakatia présence na nzamba kotisa biso. Message neza na kati papa. Ouais, message il y a profondeur de Dieu, la profondeur de Dieu. Mozindo ya bonzambe. C'est pourquoi on a dit que na bi mutu te akosa leloko soki akutani na nzambe te. Soki mutu akomoni azobimisa biloko ya mozindo, ça veut dire quoi? Afandaki na nzambe pendant 40 jours. Et tant azokita il faut qu'à rayonner. Parce que olobi que na ye liboso ya présence na quelque part olobi que oyokoluka mbongo te. Ah oui. Je n'ai pas dit que na posa mbongo te, mais na lobi lelo. Ça veut dire quoi? Toluka nanu mbongo te, toluka nanu
bavantage personnel ete to bana koluka intérêt nzambe oye mutu soki abando luka na nzamba kutani na nzambe oyo nyonso nzamba za nango apesaka ye. Ah bon? Soki nzamba tombwami ye pa tombwami. Voilà, frère Eli, toujours comme dans l'émission, album, il y a combien de chansons? L'album mais na 6 titres. Premier album, tu as ça déjà? Non, pour la Gassing, c'est le premier album. Premier album, il y a 6 titres. Pour dire que nous avons au sala obimisa message. Parce que ce qui est arrivé, nous avons normalement, bien comme que ce qui est album, quand tu comme que non manque à promotion, tant nous avons fait sa vision, fait sa peine à provision. Tino ozana komo nzambe parce que ba onyo so bayana komo nzambe batambola toujours na réussite ozoye bango au moins. Bien, gloire à Dieu parce que il ne ment jamais. Na komi sina po ko s'arrêter. Mi baleza nini. Ko réussi album selon plan ya nzambe ezaka ke beti 4 pointés. Soit sali bongo gloire à Dieu. Mais réussite album peut-être nzamba lingi message na ye. Et si ma mutu moko boye et mutu na ngulu boko nzambe c'est tout. Pour nous réciter en wana. Oui. Bazola na biso liboso ya caméra bande omuso bazo babimisa ba album avant yo ba spirituel na yo tous les musiciens chrétiens tout artiste sur la zone en carrière idée ne souhait ezara que album esim. Merci. Oye bien on te na lobi te ke no souhait na ngeza album esim bate. Na lobi en te. Mais na lobi nini intérêt nzambe toyeba ngote. Toko imaginer que non pour na mona nzambe nzamba se glorifier il faut album na ngai beta bon album magazine et beta partout dans le monde. Eza malamu nako souhaitons ko mutu. Mais là musu za intérêt nzambe te. Musu c'est ça intérêt nzambe te. Mais c'est entre nous yo so la na nzambe ce ko nzamba yebi ce que intérêt na ezani. C'est que na lobi ko yo ga nzambe n'est-ce pas? C'est que na so loba. Tant musu nzamba zo linga tant message leki ndé na la voix céleste boy. Mais c'est vraiment quand on a des difficultés, des problèmes spirituels. Mais ayo kika epo o nzamba bikisi. Tant musu tu wana zaki intérêt nzambe. Ya on va bossa le loko wana pour epambola bato. Souci nanga eza l'œuvre que tu sali et bénir bato. Que l'œuvre tu sali et soit succès et belé mais bato bazui le bamoni nzambe na kati na ngote. Titre album La profondeur. La profondeur. Tant aux la profondeur par là aux autres on a un message na kati. Oui. Message nangé ezali l'intimité profonde avec Dieu. Ah, l'intimité profonde avec Dieu. Oyo remarqué que na bassin minezate. Oui. OK. La profondeur. Profondeur vision en temps au côté studio aux messages que vous te pas en polo. Avec des candidats, mon vision on a la profondeur. Bien, album, nous avons marché, mais tant déjà besoin que moi audio, moi clip mon sali, il y a Bilaka, tout déjà bazar pour féliciter biso. Surtout na Kinshasa, on a gagné une fois na émission mon balancer clip, maman a bengi nga bisinga papa, nous avons pas moula parce que na yoki mon première fois mais simbi motema na ngai mais na sengi yo zalara passion linga eloko biso tout bénéficier nango ensemble mais quand tenir ba moyen na ça na noté pour na lancer mutu nyo surtout à bénéficier nango ensemble asala ki o na zokoka et ceux qui nzamba fungoli biso ba opportunité et aux amalamu pour aider tout le monde ayoka musala o nzamba pesi biso to présenter na peuple na. Mais ce qu'on dit nzamba ko tino ko ça l'album a pesi vision mais provision nzamba pesi monter aux monter ce que Jean-Louis Chempe est-ce que yo nzamba o bien nzamba tino ça album mon o ça la promotion ezate ya ko ça ba clip nyon ezate ozobuna buna frère Eli omega utuna nzamba te ke nzamba poko tikinga na stand bien balobaka nzamba zo musana yesu na musana ndenge ya lingi na habité peut-être tous les qui na la voix céleste nzamba ko c'était mutu moko simute mutu moko boye albi qui soutenir F1 et qui ne musique to habité pour dire que non na ko limiter no nzamba te pour to côté studio moko boye oyo na ko tanga kombote mais ils avaient pas studio minene mbongo et na poche na ngate to sali clip o to sali wana
mbongo uti na poche na nga te niveau de quoi tu na studio mbongo uti na poche na nga te aza le même hier aujourd'hui éternellement ndenge kaka asalaki mpo tokotela bastudio tomisa album ndenge mpe asalaka mpo eveneki esu mosika. Toyoka deuxième chanson ya album cette fois-ci toyoka nini? Naza na masanjola motema toza na profondeur toshi koyoka na bilaka na umela. Ok, toyoka kasi moko parmi les quatre là. Umela. Banda tobotama Nzambe tomona moto te tomona bato te basali marche balobi tolongola Yesu na bonzambe tomona bakonzi barenya batombwama barumela na bokonzi na royauté mais bazonga balilita batikala osekwa te. Il y a qu'un seul homme oyo akufa na mikono misato asekwi ti lelo aza na bomoi. Il s'appelle Yoroshua Amashia. Longue vie au roi des rois. Oh, motema nanga etutisa minga na salela yo. Molimo nanga etutisa minga na yembela yo nzembo yo. Osala pongi nanga ya kimia Yesu asala pongi nanga ya babebe abundela kanga bitumba molilye tango nalalaka abundela kanga bitumba butu ye moko asalanga molonge Yesu salanga molongi Suakembo awe ebongo pongayo Natali na likolo na se ngai na monite Yesu tobota te Nzambe yawe fanda na yo topesa bokonzi ndo na nyongo na nyasala motwe Hallelujah. Otika te kolinganga otala te Yesu natali le passé otika te kolinganga ye Natali ekobo na sala otika te kolinganga ye yango motema nanga ekobosanaka te nalobi nakobosana te bola mwanzamba lokota na lodeba identité ezanga kombo Yesu opesi kombo mosantu na ngai avec ezanga miso mosantu lelo namoni miso komone partime na nzela ya emaise ya opesi solution yango motema na ngai ekobosanaka te yo moto lokotanga na fulwe Yesu olokotanga nesika bachaka te na kati ya lodebanga membifi bosete Yesu olokoti otalanga ta Dawide te na kati ya bruse Nzambe na ngai yo batalanga te moto atina te auti na solo azambe koliata telemi ngai yo nabunda nalonga mwana moke boye yango motema na ngai ezobosana te ebongo ponga yo natali na likolo na se ngai vraimen namoni te mana luki yawe panda umela na
tofanda libela mpona bolamu na yo zambalola lokola yo tovota te mosantu fanda libela mpona bolamu zali yo zambe mosantu umela na yo nasengi yo umela umela mosantu umela Yahweh toyemba yonde likonzi esimbi ndako likonza bomoi na ngai likonzi yonde moboko likonzi janime yonde moboko moboko ozali konzi janimema mwata wanye ozali konzi ebongo pongayo natali na likolo na se yawe na monite oya kokelongolo na bonzambe azali te umela nasengi yo umela mosantu umela na yo nasengi yo umela nasengi umela olingi oloba ni parla nzambe aumela na ye pourtant onotala babienfait na ye baofe na ye ezangisanga na maloba na bino nono moto nde amérite na bokonzi wana oyebi ata tovota nzambe te ata toyebi ngai na vote lisusu malaki bavota na bango ete ngai na votaki kaka. Vous savez pourquoi? Tant moto amona bolamu ya nzambe na vie na ye napesa David raison ntango asalaka psaume amona ba bien fait nzambe eleki abi non Seigneur je te dis merci pour tes offres donc amatisi ba bien fait longo ba offre pourtant moto asala bolamu kozala ngra liboso na ye te yebiseka arumela bonzambe na ye ebi ebele ba okufa lelo baza na kitoko koleka ngano papa Alvin ebele baza lelo na bopito so tali bango ba photo na bango kalobi non beauté zalaka na monde mais lelo baza na hôpital lelo baza na morgue mais nzambo sala ngano bolamu to komiti na décembre moto abongo fo ebiseka arumela na divinité na ye po soka za nzambe te mokili ngeza la te azanzambe po mokili za. Merci beaucoup papa. Troisième chanson ezanine papa na poto découvrir ka banzembo na kata album Masanjo la mitema. OK to leka na Masanjo la mitema. awa nde sika basantu basangani bapesa motu ya masanjo la mozindo akati ya batema motema na bango mosantu tobonjeli yo tolobi motema na biso esanjula yo yango toyi masanjo la mozindo mala bakati ya motema mosantu yawe yendo bonga. Alléluia. Motema yanga ekomisankolo motema yanga esanjola ye motema yanga ekomisankolo motema yanga esanjola ye motema
train de faire dans ma vie. Tu m'as pris de la poussière, Seigneur, le Dieu des anonymes. Laisse-moi te dire que tu es Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. Azalite oya kokani na papa na ngai na mokili oyo azalite namoni bato baokufa namoni bato baza kosala baaccident nga moto amasumu milango yo batelinga na peso nini shama molimo mabanzo nanga na kabeli oyaya kambanga Au-dessus de tout le nom, Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Liboso, yabi, kela munyo sotu, likonango totombo lio mon santu na lola. Encore plus haut, plus haut, plus haut. Oh oui, le nom de Jésus. Na suka ya mission na biso frère Eli album obimisi ezosenga ke bande oba soutenir musale ya Nzambe kende liboso ba clip aux vraiment na ba difficulté donc to megempe oloba on liboso à caméra message nini okoki ko pesa na bande ko bana na biso du début jusqu'à la fin ba o bazo se retrouver na ba problème bazo se retrouver na ba difficulté bazo bazali terrassé par la maladie na hôpital message nini ko pesa na bon bien ba o ba komi na suka quoi. Nanze mobo même ce qu'on permet de son bilaka na bilaka na suka na bilaka na zoemba moto ya ili boso Nzambe azobisa Nzambe akanisa ba promesse na ye alingi tango moto zo bela babenga ye Jova Rafa na Bible ezaka pamba te tango moto za ba problème babenga ye Jova Jireh eza pamba te. Tant que nous sommes en Bitumba, El Sabaote, ce n'est pas pour rien.
eza bapromese oyo nzambe atya na bible. Bapromese wana ezalaki mpo na Israel na ancienne alliance charnellement. Mais Jérusalem spirituel oyo Christ aye kobota nde biso toza babénéficiaire ya promese wana. Moto nyonso tu ozolanda nga partout dans le monde. Nazoyebisa yo il y a un sabaote na bitumba na yo. Nazoyebisa yo il y a un Jova Rafa na malade ozobela. Ata malade yango est incurable. Laissez-moi te dire nayebisa yo que non. Babenga nzambe Jova Rafa pour déterminer maladie oyo akobikisa te. C'est abikisa nyonso. Babenga ye Jova Jireh pour limiter te na makambo nyonso akopesa. C'est akopesa nyonso. Likambo moko te lekela nzambe. Eloko moko te pe sukisa nzambe. Natanga na Bible Genèse na Apocalypse namona esika nzambe asala nil te na bitumba. Namona esika nzambe ake abina kokate te namona te. Esika nyonso tu nzambe akendaka. Alongisaka ba oya ye. Récite zaka partage na biso lokola bana nzambe. Nazomemelo kombo a Yesu. Alobi na Jean que eloko nyonso bokosenga na tata na kombo na ngai apesa bino. Alobi so bolingi nga bogarde ba commandement na nga. Commandement tikaki biso liboso de kolinga Yesu lokola mokepe mobikisi na biso. Kotia Yesu na olie. Tango tokotia Yesu na olie nyonso tu tokosenga na kombo na ye. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Message que tu as fait concernant l'album, on a posé ya lisuni moko, bako zo ndengeni na baneko ba na posa baza toucher na album na yo na banzemu na yo, ata na posa contribuer na musala na nkolo, ata na posa sunga o salata ba clip mususu ya album etika parce que ça dit ka clip moko ana posa à soutenir groupe na bino mobima production distribution message panza pas du tout producteur quand même peut-être parce que ça dit autoproduction message nous koki ko bana ba bazola na yo. Bien, merci papa. Message d'angezaka kake no moto nzambe asimbi na motema walingi musala ya nzambe ekende liboso. Toza limité comme Batou, nabi kenza mosima motema na yo oko meka ko linga ko soutenir œuvre oyo. Na moyen nyonso tu yo ko ela pour musala nzambe ekende liboso tozala d'accord. Pour musala nzambe ekende liboso susi na biso ezali Batou ba bénéficier ba pamba na musala oyo ezo auto sali déjà auto zo linga comme la Batou nyonso na matoi so linga contacter biso numéro nga isa plus 243 89 54 59 262 na bandeli plus 243 89 54 59 262. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Comme il a souhaité une émission na biso numéro ya frère Yangwana beaucoup ko benga moi le doba rapidement présentation frère comment on a nos ana na groupe. Merci comme on a frère Shadrach Lutumba naza vice président et adoration il y a Gassing Ministry et c'est un peu ça merci. Message pour le peuple de Dieu, peuple de Dieu que nous sommes dans les temps de la fin, nous devons comprendre une chose que le diable a érigé parce que Dieu dit malheur au diable, malheur au monde parce que le diable est descendu. Parce que Dieu savait que le diable est descendu avec une ardente colère, il est venu pour dévorer et pour détruire. Et nous avons tous se confier dans Nzambé afin que tous à la détruire. Et pour ne pas être détruit, il faut être toujours dans la présence de Dieu et puis se confier à Dieu parce que ce qui nous attend est la finalité, les jours du retour du Seigneur. C'est ça la finalité. Merci. Sœur, comment on a Kombonanga Sœur Bénédicte, naza secrétaire na Gassing Ministry. Vous êtes chanteur? Oui, naza chanteur. Message nange ezali kaka to talela nzambe nazolinga na réconforter mutu moko oyo alembi oyo aza susu na makasi tazoloba aza na moto te nazo rappeler yo oza na moto soki ozovivre ti sikoyo soki eza na nzambe eza na mutu moko oyo azopermettre yo ovivre yango nazosenga na yo otiaka kelika na yo epa nzambe parce que il est fidèle et c'est lui qui a promis et c'est lui qui te donne cette vie là akosala na ba problème na yo nyonso oyo ezotungisa yo. Merci. Ok, merci. Moi, c'est la sœur d'ici.
nalingi kaka koyebisa bandeko balandi biso nzambe akosaka te mpe moto nyonso oyo atalelaka nzambe azalaka jamais desi moto nyonso oyo aye na baproblème na ye mikumba na ye liboso ya nzambe azalaka vraiment jamais desi vraiment azwaka kaka solution ata likambo eumeli. Merci. Ok, merci. Moi, c'est la sœur Anastasie. Dans la chambre, puis disciplinaire, dans le ministère, dans le groupe Gassing. Dans le peuple de Dieu, yom tolandi biso. Na sengi na yo yom tolandi biso. On continue à faire confiance dans Nzambe wana. Parce que yende mutazo renouveler toujours ce feu de vie katina biso. C'est pourquoi on a senga yo continue à toujours na présence na ye. Oui ba ko adorer ye, faire confiance n'est vraiment pas na ye. À cause ça va problème na yo. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est le frère Jérémy, dans un clavieriste dans le groupe Gassing. Message Zara qui est bandeko bazolanda émission na biso pour soutenir œuvre en Nzambe, za œuvre toutes les œuvres en Nzambe, message un peu na pesa bandeko na biso. Merci beaucoup mon frère. Bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto kwaye wapina masazo sa bisa. Un grand merci na bino nyonso bola na biso na John azaki sima caméra na bino nyonso qu'on se trouve à la prochaine bien-aimé na tiki bino na maboko ya frère Eni akitse biso ki bonzambe na loyembo. Merci beaucoup. Merci. Namikangelinga moko nazosambela nazolela namibombi na ndako nazosambela nazolela mpona bapasi ya motema na ngai Yesu olobi nini mpona losambo nazosala ya yakanisa tabilaka ya Yesu bangomba nini nga nakenda te mpo nga nazwa lobiko na mangengenge ngai nakenda e luzizila mboka na nga tolo nasenga nalali Yesu abibilaka oyo olobaki na ngai na minokwa basali na yo oyo olobaki na ngai na minokwa basali na yo Yesu olobi nini Nzamba tonga olobi nini yango ya olobi nini yango yawe